bote lisusu bandeko balandi wana ezali ngai ndeko na bino Serko Komadera na ye lisusu kolobela bino mwa sango moko ya muke oyo ezali ke peuple congolais esengeli te tofungola misu tango ezali mabe na tango oyo esengeli ke tango tobanda kosona sona te entre biso ba combattant tobanda kosona sona pamba pamba tout ça la ba division non parce que tozosenga unité. Unité ezobenga na biso na kati na l'union fait la force. Tozali sasa hivi na kati ya manifestation munene na kati ya Bruxelles le 19 ya mois oyo tosengi te bandeko bifai ne bifai boya. Tobengisi ba tous les partis politiques na ba asbel nyoso boya totambola tosali bo questionité. Parce que na tango esengeli tosala liboke to le bate congolais tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko. Yango nazo no batena lobelo ko sala pasité tango tozo kamatana makambo ezangi tina tozo pesa accès na diable pe tozo fungola ba porte diable ameka kodondwa na kati na makambo na biso bobo sana te bande ko balandi ete tozo bunda na milimo bobo sana te kanambe ndenga zawana asi a consulter banganga nyoso pe ba pasteur nyoso ya mabe po bazala puile ba bundisa biso mtozo bunda na kata solo mais toleki na kopamba na lisusu nzambo asali Congo to le but de toutes choses nous sommes plus que les vainqueurs. Vive Congo, vive ma maman Congo, vive Bana Congo. Et donc, c'est la phase de deuxième dialogue. Bana Congo, tout le monde a fait parce que deuxième dialogue, nana, namoyingi, pena nina, totikali, aujourd'hui, ça y est, puis dans 45 jours, on total la kenon, tozo sur le 19 décembre, vous calculez. Donc, le 19 décembre, biso na bango, tozo silana. Ce que ton dit, deuxième dialogue, oh, va te rassemblement, bah, les biso, auto moni, bah, beti, bah, réunion na bango, awa, et zali comme ma kanambe, la kati, ya kovanda lisusu. Alors peuple congolais fungola misu batuana toyebi makambo bazosala te na CCC ya butu mais biso tozobunda na kati ya likolo mais tokomisi nzambe tosi to comprendre di peuple congolais aza lisusu zoba te toali bat oyo bakoko kosara biso ka tout le temps te tozotala bato oyo bango biso parce d'abord tolobi ete mwana ya liboso oyo bango ba violer azali peuple congolais oyo azali mwana ya mwasi ya 3 mois oyo bango ba violer oyo bango ba kati mutu et puis bakangi ba photo pona kolakisa biso pena que non et voilà le fait est là. Et puis mutu ya suka oyo bango ba violer pour ba continuer bazotika te continuer azali mwasi oyo azana 99 ans donc koko moko bango ba violer pe ba kati ba bomi pe ba kundi et ce qu'il a que non peuple congolais en position yango te liko lobate deuxième dialogue est à bisoté yango te lobite le 19 décembre tokeba ete ba rassemblement ba ko programme ngo lokola ville morte lokola ba mesala ko beta ville morte na tango bango bazo leka batu ya Kabila bazo leka na balabala batu no sala ba réunion na bango ndi batu mona ki kodio ba sali pe ba signer mikanda na bango donc ezola kisake biso moko mtofungola ki porte parce que batala ngo na Congo lisusu na ngina lobaki etu bosa na teke bango bazo seka biso ba Rwanda bazo seka biso donc bazo seka biso ba mundi que non mais voilà na kati ya terrain na biso boye bango moko basali makambo na OK bana kolo Congo bazalaki na position ko telema pe ya ko benga na bango pe ya ko beta bango pe ya ko bomba bango lisusu peut récupérer mabele na biso to leli beni yango to biboye bele to leli beni attention lisusu tozo fundana bandoki makambo ya ko bomana ya ko swana ezali très mabe les voleurs viennent pour dérober gorger détruire tuer yango nazo benga ba membre nyoso ya unique qui comprend George Lula azali ndeko na ngai azali membre un président la biso unique nazo benga ina ba président nyoso baya toleka kotambola tolobate c'est fini Kabila dégage Moïse dégage Inketa.